Et on en comprend pourquoi basi bali ko détruire ka vie à pasteur Mike Kalambai. Bato bele ba komelinga yango yoni na pasteur Mike Kalambai, yango ni na pasteur Mike Kalambai, tika vina nako tika vina nengeni nga na sai na vina nini. Na sali na vina ye nini. Nga pasteur Mike Kalambai aza parmi ba pasteur ba yembi kutu na ba pasteur kutu de wana ko pasteur te. Ba yembi o nga na bandolanda mingi. Makamusu se komela pasteur Mike Kalambai na vie na loba soki oza éluté soki oza moto oza na étoile te mambabo ekomelo te. Malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, mais tout le monde est Zénith de Paris wana era kebo tala na aéroport de Bayambié. Au-delà de tout, a préparé stade des martyrs. Mais tabilo retard mana kombo na ye. Bandeko, moi si mususu ko na vie na yo un missionnaire akoyande pour détruire yo. Akoya vraiment le roi balade kamikaze. Il faut na bengi ku kamikaze. Balatisi partout dans abminé. Aïe le roi kamikaze. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Yo quand si mamunyo se comme la mout na vie, est-ce que moutoye ba que non un jour et le robeko comme langa. Bandeko, na c'est l'émission pourquoi? Ah bon, ça tika vina ye, nako tika vina tes actualités à star. Oh, à sa star. Mamozo comme le temps le bélanté point, pour battre le peu bazo leçon. Parce que Mike Kalambai to moni mambo zawadi le kaki hein. Et sili, nanya zong si dossier oh. C'est sa cousine, otoyoka ke non cousine Yvette Kalombo. Aza cousine toka yaya Mike aza cousine ye. Nanya la mususu likambo. Qui a soulevé ces problèmes? Zawadi a publié ma vidéo nyonso. Oyo et Salama na ba époque wana. Makambasa na pasteur Mike ngala bino to ebité ceux qui montage, ceux qui nini. Aye nango sur ma vidéo bo mona yango wana. Au monde eloko soulevé dossier o ezanine. Avant na sabino au moins la vie, ezana mutu muso ko détruire yo indirectement, inconsciemment. Azo bateke o non sala o et détruire muto. O non sala o et sunga muto te. C'est ça. Yango eloko o soi-disant lekine je ne sais pas sa cousine, tout le monde a kaka aye pour nous dire que à défendre son grand frère. C'est et ça qui est important te. Parce que le dossier o s'est soulevé parce que Yvette Kalombo, cousine naye, ndekwa Mike Kalambai, aye ko défendre ye pour na kolobake par rapport à la sortie médiatique ya Peniel. Vous voyez que Peniel, mambu o e outiko le cas récemment, na sa émission, ils a na chaîne awa, alobi que dans le ya lingi que amona bana naye parce que ça fait quelques mois depuis le mois d'octobre amoni bana naye ti. Yango a réclamé que non amona bana naye a solo la na bana naye. Nde asala ki be émission ba bi ba bilo ne ba nonsense asala kawana. Asali pour qu'on transmettre message. Yango nesko Yvette Kalombo cousine na Mike Kalambai aye pour nous dire que makambo penye na zo sala wana eza ba aye pour na ko répondre. Yango a soulevé dossier ya Zawadi pour na lo ba ata Zawadi makambo bande ko sala wana eza makambo alukuta ezaki ba montage boye na boye. Zawadi pe afanda ki na ye aussi ko bota ba ni ya mapasa ye pour la fana ki wale na ye afandite aye pour na ko loba ke oh yo ngo traiter nga mutalukuta ma na osala eza mutalukuta na za mutalukuta plutôt on go bimisa ya na bino mosanto zela ce qu'on a chelo ba vidéo nde azu ba vidéo a balancer na ndenga zo filmer ba lali na mbeto yango wana bozo mona to bosa na ki déjà dossier siko er to lobelango o bo lobelango te to lobelango te na sens ni comme makambo eza mamba bien te ezo aider te nga so na sa pasteur Mike Kalambai non benga petite sœur na webisa en tout cas s'il vous plaît makambo boy soko moni penye la ye ne répond pas soko moni Zawadi ye ne répond pas parce que er yozo répond ça le aussi cité dossier wana et pourtant biso to yeba que non la sœur la cousine abongoli motema akomi maman pasteur mais ce qu'on va polémique pourquoi koko tango on faut que la biso ba panzi sango ba koni mama biso to sala musalo to loba parce que biso atoloba to lobika ba nonsense te er to yena sujet to traitango to pesi conseil s'il faut
to pesi conseil s'il faut, te motiver s'il faut le faire. Ah, tout ça, l'ango bon, tout ça, banalise à la compter. Tout ça, banalise moi, nonsense, to lobby, papa, to lobby, to pesi na ba exemple, to motiver bat. Ah, tout ça, bongo. Alors, je vous aime bien, je vous adore. On m'appelle Bibiche Mbombo, anti-Bibiche international, maman Bibiche Mbombo plasma, la tantine de tous. Sorry. Merci beaucoup de la confiance. Obo Sangai. Merci na ba like na bino, na ba commentaire na bino. Bato ba aussi pena façon to sala musala. Merci beau s'abonner. Numéro Izawana pour des appels de suggestions. En tout cas, moi motivation pe ça rappelle bien ezali soumouté ko motiver. Est-ce que ezali soum? Ce n'est pas un péché. Maman Bibiche code yango. Est-ce que ezali soum? Ezali soum. Attends bon lobby, bon loba, mais ezali soumouté. Merci beaucoup, je vous aime bien. Ba partage na bino na ba like nde et ça la vrai kitoko. Bon like kaka. Soko like ko perdre nini. Soki ka oye na vidéo o like. Attends la noti na soukate. O perdre nini. Like kaka. Ah! Congolais. Hey! Mais au moins, pas Nigeria kuna 78 000 likes na émission moko. 1 million de vues, 3 millions. Mais biso tout ça 3 millions de vues. Biso na ba différence ces années. Et pourtant tout ça ke belé mais o yé na vidéo à muto o tali mais o like te. Sko pour like et ça ni. Merci beaucoup na sûr que o like, merci beaucoup na like na yo na commentaire na yo na view na yo et ça li biso vrai kitoko. Alors si je oyo bandeko et puis si pas si pe moi c'est mitema non chez bien audio koyo na sûr qu'il a expliqué bino très bien ce qui s'est passé avec Peniel a comme guerre na Yves Kalombo yenda défendaka le pasteur Mike Kalambay et Arabi que non Yves yo zo ngo ça droit de faire avec nga na koya ce qu'on a ba preuve abi yepesko Yves abi zawadi pe mamba lobaki eza mamba lokote ça ba montage ndazo pesa biso explication botala nanu bon na bino audio o Yves alobi et puis siko tokozonga potocha commentaire na biso kaka ndenge to mesana ko sala donc bo s'abonner na page na ngai Facebook facile hein Facebook facile wana kuna ba information za na Facebook kuna lobeli o nga na loba awa eza ndemo na Facebook te kuna loba Facebook facile ndemo na lingala facile na loba normal kuna na loba Facebook facile kuna sko ba information mike ba flash ba info to cha kuna na Facebook boke bo s'abonner na page na nga ya Facebook. Alors tous côté la chambre alongola quand même chaussettes alataki chaussures tout ça là pour aya reprendre ça tawani donc ndake kolongola ba chaussettes ongi essuyer alali na mbetu makolo na se tolo elali na mbetu malili ekotie na makolo amatisi makolo afiniki dra ongi te abosani ke atikaki mutu libanda tangu zawadi afandi amoni ke yaba ekawumeli akotaki dana ndako kosuba ozokanga akotaki dana ndako kosuba amoni ke yaba ekawumeli azaki pe na mission ba ekawumeli Marcel ake kozole taxi donc atikali ye moko ye kokota zawadi akoti akuti ya Mike alali akomo filme toza mikolo biso na so toza baba majeur nene toza na kitu. J'espère que eloko o esali que zawadi abimisa ba photo oyo eza audio oyo ya lobi ke yo zo loba nanga ke kuna Mike alalaki ndinga na yaki na profiter na nali na mbetu paka ndesko abike de bosko na ndo filmer ba photo azui liboko la chelinga bezaki na sa kwiti. En tout cas ça fait mal toi banzambe te poto juger ngala lobara na nzambe te pona juger makambo nga na yaka nango na ba réseaux sociaux na zwa kango wapi na ba réseaux sociaux ba publier nga pe na zui na ye awa to so lango na bino mabeni nga na sali oh bino ka ba via bato yo ko lobela vi na mobile note na lobela vi na mobile na na sens ni mobile na za star a star te famille na baba star te tozo lobela bato o ba yebani bato baba star soki ba yena ba vi na bango na ba réseaux sociaux te to lobela ngote to ko lobela ngote point barre
est-ce que tu bêtes à l'issue là cool ma topé? Tu bêtes à l'issue honnête? Déjà tu yoka sango. Oh cool ma topé, asali boy. Boyoka sango. Papa de Ningonde, tu yoka sango na ye? Ke bakangi ye boy, asali boy, tu yoka? Toka sango honnête? Maman Lombongo que j'aime bien. Toyoka sangone mabe. Toyoka te. Tolobele. Ceux qui tolobé, tolobé, qu'on a nenga bien. Alors, bah sujet moussou sobe tolobé langote pourquoi? Parce que tobi que pasteur Mike Kalambay a terre kabiso na nzela ya ba nzembo na ye. Au moins nga bato mitu esala so ba landi ma monga na oloba. Ba comprendre nga très bien. Nga na yaka pona ko juger mutu te. Na yaka pona ko condamner mutu te. Pona ko humilier mutu te. Te. Mutu so asali mabe bozong se na place na yeke no oyo boye boye te. Vie et ça mambo belé c'est très compliqué. Nga na ba mutu kwa pasteur Mike Kalambay wana. Batu wana baza batu mo baza ba ja abota mana étoile na ye déjà. Malgré everything oyo lekana na vie na ye, mais to mona ke a prospérer hein. Malgré peigner la lakela mabe, totala, soki oko bala, soki oko sala nini, totala, malgré tout azo bala te, mais ye wana obeta ba azo ba contrat, ya ba Zénith, ya ba nani, ya ba Stade de Martyr. Tout le monde a quand même azo avancé. À celle album featuring Nina Chidima. Tout le monde quand même c'est bon et kende bien. Malgré peigner la lakela mais a kende kak. Mais mutu muso ko mona boye azane ka combat na ye. Il y a mariage. Pour un bon contrat, succès à Ozoa. Mais dans le domaine, il y a l'ibala. Babi, yo na domaine l'ibala. Yo, va là-bas. Oza épité. Yango na yebisa bino ba bonné na ngai mingi mingi ba ba comprendre nga ba koma level mona na compréhension na ngai. Na yebisa bino boy. Vie eza compliqué eza mambo belé surtout na domaine ya mambo bolingo oyo. Yo ba rotikela yo bandoko ya famille na yo ba rotikelo yo zwa mbongo. Yo mata ba vio mata kita. Mais obota te. Yo mata kita mais libala okoza la ka stable te soko zwi moi si lelo ata après 10 ans 20 ans boka bwana. Ce sont des paroles prononcées, ce sont des hôtels. Ce sont des hôtels. Oh batongana na ebité ceux qui vont comprendre mambo ngana oloba so bato ba comprendre ça bato yo bon que la nana bostra bon la nana ba enseignement parce que ngane na lobaka boye ne na oloba ta moins connaissance en muke na zanango et ça parce que j'aime apprendre. Moi j'aime apprendre nazo ka vraiment ta na kota na landa na ba prédication na ba séminaire, nazolanda ba enseignement, nazolanda biloko, oyo pesa nga makasi na biki non sujet faut na loba boy, so na moni likamba boy, ite eza eloko boy nde sala. Naza génité, na bibi makasi ko le kabinote. Moi connaissance amu kepenga pe na okende ko apprendre, nde na oya na ngoto solo la. Et na mutu mususu omona ye boye. Neti pasteur Mike, to matato kita aza star, to matato kita to kotika la ko stopper kolobela yete. To kolobela ye en bon ou en mal. Po aza mutu ayebani, soka sali mabe to kolobela. Boko stopper biso na nini? Iye mutu azoloba makamuna tshoko na ba réseaux sociaux, to kolobela ngote pourquoi? Na kolobela bien bien. Lelo soka bali, nga kutu eza sengo na nga bala po ba nonsense o esila. Nga leo na ose personne na moni pa pasteur Mike Abali nzambe pe faut passer moi si moko malama ko accompagner na ministère na ye. Nga no se pena makasi parce que ba nonsense yo sezo bima o eza peut-être pour azwa ki moi si o nzamba komela na vie na été. Peut-être pe na vie na ye akuta na ba choc mo na bolingo. Soit après na hôtel moko etelemé na vie na pasteur yo kende liboso sale église tombwama mais mariage oza épité na mariage on okutaka na basi moko ba no tindelo basi moko ba samadora basi moko ba kamikaze mota nonde la fille Zawadi yaki na fille ya pasteur Mike Kalambay bandeko est-ce que bon mon motion ningo filmer la vidéo
Est-ce que bon mon ate ayaki vraiment na mission? Est-ce que bon mon ate ozana mobile? Mais ce qu'on filmé pourquoi? PR abane ko filmer wana mobile abane ko mona te. Na éviter ce que ça montage te. Na éviter ce que ça montage ou pas. Bon moni ba vidéo ngana bilo to na miso. Tout ça semblant te. Nga c'est hypocrite te. Tout ça semblant to moni ba vidéo. Ce que ça montage te. Tout ça hypothèse ok non, eza ya solo. Ce que ça montage kande ba oloba na te. Ozana mobile oyaki pour la featuring, oza femme mariée, naba na 4, oye pour la featuring, on s'est retrouvé na bed ya moto. C'est que ozaki na mission, oza kamikaze, ba minaki yo, ba sindaki yo na mission. Parce que le diable est tellement comprendre que non, pasteur, en tout cas côté à bas c'est moins faible. Bah ko utiliser la place non baby ko zana moins faible. So ko za lo koso mo ba ko utiliser à partir ya mbongo. So ko za linga basi mi ba ko zwa ka basi. Ba otala ke loko yo linga mambo mi ko zwa ka partir wana. Ba teka ye pe ko to linga mo basi mo baza mo pembe alobaka anglais moi si mo boy. Tika na tinda eto sa featuring ba ndoki ya famille na ba sorcier ba pasteur o ba mankioniste bo ba samela nzambe na bo solo te ba talika be pasteur Mike ya komo mata tika vraiment il faut to détruire vraiment to tindele moi si pour humilier ba se ba utiliser zawadi ba ko utiliser mutu physiquement ba ko utiliser mutu spirituellement bino boye baté ba mvute ka mutu na zawadi ale kende et ça featuring na pasteur. Elle a payé pasteur tel la fille elle a quoi elle bien elle parle bien elle chante bien ouais femme mariée a se retrouver dans beto si vous faut ba femme mariée wana azaki missionnaire pasteur azamutu yemba na succès be azamutu azapena ba sentiment ma munyo so biso to sala bango pe basala ngo lo eza différence entre biso na bango eza ke nzamba pesi ba ka grâce moko boye ya koyemba to ya côté ya me baza batu baza ba imam basa pena na mambo miso to sala bango basala ngo ateli bo zawadi ape vrai chériko et ça nini zawadi pe tellement yena molimo Isabelle tellement aza kamikaze alati déjà ba lati si déjà ba bomba tindi mission physiquement ou bien spirituellement abi yo il faut que ne kana via mwana mobali à côté de nzela ya featuring so featuring en salama featuring en salama te donc ça veut dire que muto qui mission yango basali na nzambe au-delà de tout yango pasteur ma il faut obala kaka po ngana ko stopper ko lobela yo te ngana ko loba vérité pe mona lobby vérité mona fini yango eza wa market moko tiki yango moko ngana ko fanda kiba ti moko pasteur ma kalamba ya ko bale fo nzamba pe so mwasi po ba non c'est ça bo etika penyel pe atika nzamba pe so mwasi po nano soki pasteur o diriger église mo wa munene oza célibataire okozalaka toujours tenté ozaka toujours tenté bakotindelo basi ya ndenge na ndenge mokoloka pasteur okobala omonaka bafille ebele bakima église mpo banyonso baoyana azoyana motema pasteur amona ngai po pasteur maikala mbai amobali kitoko alobaka français kitoko pia mpona mbongo anango eloko nini soki pasteur maikala mbai atelemi vraiment boye surtout ke soki oza mobali te ata yo moko so bali nano te oza pe na mobali asio te atelemi alingi ka mwasi alingi yo boye oboya mobali kitoko ana sagesse alobaka bien ana diction alobaka très bien ayembaka très bien ana mbongo mwasi aboya te sikoyo eza na basi mosusu bamilingisaka na makasi pasteur amonanga ta pasteur amonanga akosala befort bamona ye ata mais peut-être pasteur aza na bagu na ye soki biloko ya bongo efongolaka baporte akoza mpe na mposa nzoto te akokanga yango 10 ans te 20 ans te akokanga yango te aza mutu fo amisepelisa mpe wi toza bato mais soki biloko ya bongo efongolaka baporte mpo bato nyonso baotraite pasteur abimaka na bafille mais or mpe eza bongo te eza mpe na bapasteur mosusu afanda na ye des années abike no ya kobima na mwasi te tia kozwa mwasi ya malonga bazanga na yebi
Po to ko juger boka na musika te ba passer ba komiste pour ça nzoto ba sala ngona banani te peut-être personne a raté à stopper habite en tout cas na ko sala ngote parce que be ko bo pe ça porte pe hein ça porte d'entrée et milliard pe bat. Ça fait très mal. Ça fait très mal parce que liaison il y a Peniel na Mai Kalambay et Zakar parce qu'il y a des enfants là-dedans. Maman a bengenga kut na bosana qui c'était avant-hier à Bisika Bibiche. Maman Mai Kalambay na Peniel ils ont maman boy et si la lelote. Peut-être ceux qui aussi là ceux qui bazong c'est le Peniel bana nda kotika ko rendre vie difficile pas Mai Kalambay. Moi ce qu'on a fait maman est impossible kaka ndenga zuba ne wana zo c'est pas Peniel. Kaka ndi maman zo ça ba nonsense wana o na melaka likaya na mobile nanga. Ndanya ko linga. Parole ya ko linga ke akol saba ne pas maman moko aza muto esala bien te aolinga te. Peniel pe akostopé te yeba ozakala pour ça bana et donc nzamba sunga ka stopper mambo. Pour bi ke mwana na ye aza autiste. Donc autiste abi ke non bana autiste. Ngana yebi bana autiste ne ba fonctionnera. Bana autiste baza ba caprice na bango baza bana moko ngana benga bango ba génie. Na benga bango ba génie donc tellement diable moni que moi na o bana bo baza mayele maka donc bana ba génie bana ba autiste baza lo bana moko ba akosa téléphone akosa la marque loko ya fridge akosa la matière o basa la téléphone donc basa la ba biloko moko or ça ba biloko ako créer ba benga ngoni donc ba génie ba génie ka biloko basa la pardon na robunga mama ngana zolo ah please. Ce que diable tellement comprendre que bano aza maele makasi azu alongole maele wana ndo mona bana na bazaka na ba problème. Ce que bana wana mwana wana oyo penya ya bia za autiste o mibale Zion. Ce que mwana wana soki papa na mama ba oyo kanate. Ana posa ba landele spirituellement na ba prière. Parce que moto ele biso makambo ke mwana za autiste biso do yeba kité. Peniel. Et que moi l'année abandé koloba après moi a stoppé koloba. Est-ce que maramone est normal? Est-ce que nous devons comprendre que ce sont des choses spirituelles? Ce qui n'a pas Peniel. Au lieu na banana réseaux sociaux, Mike pesanga bana ngai, Mike pesanga bana ngai. Non, ce n'est pas la solution. Lukana nous ambalo la salo grâce pour na mwana wana nzambe sunga mwana ngai. Olo le kala ba réseaux sociaux oyo la biso ngana mobile nanga tomela likaya bakanga kinga omona ke no wana distraction parce que loko oyo ba ke no mwana ndenga akomi autiste pour abaki abana ikoloba l'enfant parlait et mwana a stoppé koloba kaka ye moko. Est-ce que bon que ce sont des choses spirituelles et ça m'a ça spirituel. Et puis si pas si pe mawa au lieu fan na ba réseaux sociaux maki pesanga bana ba ko peso bana ngonenge nini atako ba peso bana po yo mama o mena no makaya na mobile na yo a peso bana po fana na o na mobile no o bomela makaya bana ba mibali ozo apprendre ba nini komela likaya o mo liburu pasteur maika kena kota. Peut-être pas Zoa qui tentait. Il y a retour dans Nzambe. Nzambe au moins si nini. Nzambe tala moi shoyo. Bat bazora tenté hein. Et Monica moi si elle est jolie hein, à boire comme moi si taille kitoko le bas français. Maman, papa, au moins na mutubo physiquement, spirituellement et obiso azanani. Et on soit pumborane na butu. Et on soit zané libanki na butu. Et on soit zané moi si moro bazane mkonza bachel na butu na monde spirituel. Yo ke bala moi swana. Et on soit butu kuna zana kuluna na moyo bwa komo simbelo bambeli. Bozwa katan ngana sala chaque journée bisaka bozwa katan ko l'école de la délivrance chaque lundi na Bostra TV. Chaque lundi à partir de 19h. Boko tarabo landaka wana ekwede bino ebele. Na bisaka bino ba abonné na prenez le temps. Et ma musu to kuta na ona vie nga
eza makambo mosusu nakoma omona depuis nakoma olanda baenseignement wana mona otala makambo na bi makambo mosusu soki toyebaka dès le début eza makambo mosusu na vie tonga tosala te eza baplace mosusu na vie tonga tonyata likolo te moto na moto ana réalité na ye nga na oya te mpona beta masolo na nga awa na réseaux sociaux non osala yango kutu te mosala na ye eza kobeta vie na ngai te te eza kolobela makambo ezoleka na kati ya société yango na oyebisa bino bolandaka babilo bokoyoka baproblème oyo eza na bavie ya bato peut-être yo otali problème no tu vas te dire que nga na problème te na vie o makambo eza na bato baza na problème na fi moko boye na école de la délivrance wana azoloba ndenge naza boye papa il faut balongolanga biloko nyonso ya libumu docteur atali abiki no biloko nanga nyonso ya libumu matrice trompe o nini o soki michopo soki ba intestin soki ni nyonso eza ya kopola il faut basa ngo opération balongola biloko nyonso ya libumu donc libumu eotika la vide na ebite so biloko netika na libumu bino bat bosala médecine bo expliquer biso mais alobi ke non il faut balongola biloko nyonso eza ya kopola bandeko mwasi abala te abota te bakendaka na hôpital maladi oyo yebani te bamonika biloko nyonso na libumu eza ya kopola yebisanga moto wana ka boye yo peut-être olia fufu otala be nzambe mbongo nana posa 200 nana posa $1000 mais moto mosusu $1000 wana aza nango mais biloko ya libumu eza ya kopola bo comprendre ba réalité penyel olie ya kosala ba nonsense azosala aza moto moko boye papa prends le temps maman prends le temps luka nzambe nana mwana o pourquoi za boye parce qu'il y a des choses là dedans des choses cachées mwana bande koloba atiki koloba dans les vides olio bana ko distraire Mike obana ko menacer Mike ce n'est pas la solution ba parents penyel ba mona mambo te peut-être peu ba parents ba ça ba innocent ba ofanda boye ba osambela nzambe sunga mona zokisa biso soni c'est la honte des parents moto moso lobi nabike bana baluba bakolisaka en fait ba parents baluba bakolisaka bana bango bien na lobaki bongo na vidéo mo boye siko moto mo elinga na commentaire yo siko lingolo ba ke non bikolo mususu bakolisaka bana bango bien te oyo na tali commentaire na bi moni mulimo mo comprendre boye soki na soulever bana baluba eza kwa bana ba Swahili pe bakolisaka bana bango bien eza kwa batetela na pesi exemple wana eza par rapport makambo na bando lobela mais moto oyo botela mo comprendre na vidéo na sali onini mais vrai bana baluba bakolisa bango bongo bien bongo bana baluba bakolisa baluba kala est-ce que bobite ke bana baluba bando bala mingi vierge ya lelo te ya kala moi mluba po bando bala ka vierge mais ya lelo te baluba mingi bakolisi bana bonne éducation ya bien ata za polygame mais akolisi bana ye balingani ata eza soki ndeni mais akolisa bana together mikolo musu pe baza bongo batete la pe na yo kaka batete la pe bakolisa bana bango bien ba Swahili donc en tout cas basé ebele boteninga rigueur te so na tangi kombo te koma ote bana maluba kaka te s'il vous plaît. Je suis pratiquement à la fin. En tout cas, pasteur Mike Alamba, il faut voir ses problèmes. On a mis que l'émission balandara. Olandara biso. Sorry. Surtout on a dans le frère Mike Alamba. Bon, tindele ni oyo. Na yebi ka otala. Soki pa tala, soki pa otala. Na yebi na kotika koloba sujet na été. Timu kola robala. Oh, yo non stopper nga chaîne na ngai. Le kamuni ya mabe na lobi. Na fingiye. Non fingete. Non le baka réalité ezo le kana makamuna ye. Souci nanga ezali ya bala au bala basali beaucoup de monaka Joël Tumba ngako na sala émission a Joël Tumba nzamba sunga babala na tana pasteur Mike soki babala ni sala biso beto sepela makasi musala ne pe ko za susu stable makasi ba nonsense ko sila ata shidin mawana Nigeria wana bandeko so babala ni mabeza basali kutu featuring na mwa simbi makasi so keneno ata ba Nigeria pasteur Mike Si vous avez des Congolaises, non, c'est l'enroute émission, merci. Je suis pratiquement à la fin, je vous aime bien, je vous adore. Bato balanarati na suka. Tika moi le roman national, baka jusqu'à la fin. Comment jusqu'à la fin? Donc comprendre dans nos dédios, ce qu'on ma dédicace
Et comme ça, vrai kitoko. Merci beaucoup. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.